Muzeki Ndingu mwasi na yona na sakasaka akosaki yo mabe na kombo ya fere lelo komi kofuta ngo okozwa eloko te nsima ya fere gola mwa bana soso bana mabada bino bagulwa to abanyinga na bito bokanga bino na bino yona na mosaka oleki nani na kito oleki nani petite bagola ba mabata ba soso mutu aza soso iza mwana oboti na kizengi ya muze kiriku oboti na pigme mama tala tozo ko soni mama omona ekoza kitoko ni choko ekosa yote mama soto telemisi bagola ya pembe a okoleka te to telemisa dynastie 82 yo telema babiloko babote kende ko se comparer na bamanike babiloko misusu banene ya awo koleka te ata na linzaka na biso okomi te oza na niveau na biso te okoleka biso na chokola sava tala choko nezo kosa yo wana bozoluka bokozwa te crise eza partout omoni bino bokoyiba bino biso toza focaliser na badate ebele Londres ezozela biso accord avec ezozela papa ya ve Gabon na parlo ezozela ye toza très focalisé n'est-ce pas muze asenga mbongo ya fere te asenga mbongo ya musala basala na fere ye mobe a fere lela yona na bachoko mbongo ni bo réclamer papa ya ve mobali no ya mukuse ya kiriku asala igni po wapesa imbo asala ki wapi mbongo ezate bino bolobela ex papa ke na la diba boki osenga mbongo me bolobela ka eti boki ozwa mbongo kuna bobomisa mbongo pa papa ya ve bokozwa te crise eza partout so bomoni ke ya bino eleki bolia kizengi ya wana na bino bitanga soyi mwana kotamika sikome akoma deja otanga soyi lokwa tata na ye muze mbongo ezate pigme ya mobali ezate famille ya bato ya choko mbongo ezate biso toza na ta wana te bakizengi tona badati po ezozela biso Londres ezozela biso accord ezozela biso donc toana ta na bino te goloise bima na distraction somba babiye na yo tokutana na biso avec bi correcteur papa ya donc yo comme ça faire camarade na yo comme ça faire master na yo le quoi na tri oyebaka kindingu tout monde na un mois dire ba devant faire ego boso ba pouvoir moi pe ba kelo ba ça boso ngo wa mo balo na zabanga na mutu mo asumba na nganda partout iska ngo boza wana bo mileta kombo wana bazwa binoti elo bozo boso na kele ro sala boy bolo ka bisa ko ki ko sala refuge na ngo zwa bino le comportement o ka bona mbonga contrat e bwalo yenge we ko to bon van izalaka na saka ta libumu lo kwa libumu mushashino maboko bapake sosi masoko ane kembe ko vantsa ma colonel ba kuanga ko vantsa na kiti imbécile bembe na yo kufa bisko zali nyama ngulu pia sumina wesela ya kif na kimukolo pia kola moni kurana kimukolo ta pia kola maya mabulu asumina wesa coup direct asumi ba kuba mabo mai zena masoko te imbécile ozo ba bolole kizengi yo ko pia matala na réseaux sociaux na ochauka yo atana ki jeunesse nezaka mina misemo ya solo yo na ngozwa yo na ngozwa yo mama na boto ko kufa na ngolati mama na boto kufa na ngolati to mona mama na no beta mama zo finga na mama na ye tali boma o tango tali boma o ki no ke lo ko Nicolas complexe o bomel ka so du carrière ne vi mo bimba mo ki lezo mo de mo mbala ki na ko fali ko na yo o comprenez que là ça permet de faire to linga yeti aza mazo ta kumboka na saka ya Hervé Timbalu yalu o bosani là on permet de faire ko bien lengi ya ko linga ye mamu bimba boy mukolo kala boy ya kindingu for set mandi balo ngabeba pa kindingu liko nini amoni kindingu na mbongo soif d'argent okoyibisa ye okobomisa ye famille ezotala la misu mibale boy oui famille ezotala bombosa na misu mibale yo bakulutu baloba boye bozoba liboso maele sima Muzeki Ndingu na mwasi na ye bozobe saraki bango bafingi fergola baboyi fergola niki ferbenga bango chef d'entreprise lelo niki bafuti fergola mbongo na ya francophonie Muzeki Ndingu na mwasi na ye bakomi sukola la pongite bakomi likoma maboma moko boye émission matin midi soir na kombo affaire kino frifo apesa bango 15%. Motour na ngeza boye
nalingi nayeba ndenge bobi poser plainte contre Ferregola moturu na ngai eza Bonaventure Muzeki Ndingu na mwasi na na sakasaka mokolo Ferregola kine ko signer contrat na ye akopreste na francophonie eske na kati ya contrat wana clause wana kombo ya mobali na Muzeki Ndingu ezalaki na kati eloko liboso yango wana dede soki kasi kombo na ezalaki na kati eloko wana na kati ya contrat na pourquoi pas bo réclamer quand ndenge Ferregola ko réclamer mbongo na ye na télévision bo réclamer yango te na deux questions wana soki kombo na bino se figure na kati ya contrat wana te Ferregola sinaki na francophonie bo mitungisa na bino te dede lokwa bo réclamaka te à l'époque lelo loko bomoni bafuti papa Hervé bolingi bo réclamer bo bakino bozana perte ata boki bo poser plainte image na bino ata soki ezali kuna boko poser nde plainte contre francophonie parce que image na bino se figure na kati na makambo na bango droit d'image boko tuna nde francophonie boko tuna Ferregola te Ferregola za prestataire ayaki ko prester parce que ba benga qui a signé contrat de collaboration a collaboré a participé à l'événement na bango alors yo soko zaki na contrat te mais imagine se figure na makambo ya francophonie poser des plaintes contre francophonie ndenge ba utiliser ki image na yo en tant que moto atangi azana moi ba expérience na vie mais soko beki ko poser plainte contre Ferregola ko bima perdant ba ko risquer dans ba rejeter na plainte na yo parce que Ferregola les organisateur ya francophonie te organisateur ya francophonie za monsieur Isidore Bakanja non pas Ferregola alors moto a utilisé image na yo eza Ferregola te za francophonie de utiliser image na yo alors tant bozoli nga boleka na télévision bo diminuer bato bo finga bato bo boya bato bo yebaki tout se paie ici bas et à bas prix tant bozo boya bato yebaki retour na ngo zala ndenge ko sakana te bakulutu pe baloba boye soko lingi obala pona mwasi ya kobala te pona sentiment po mwasi ezaki kitoko poza na mbongo non bala comportement yo lelo ozalaki populaire grâce à Ferregola c'est Ferregola nda l'action na mokili bien ozalaki sapeur liboso za kosala ba émission ozalaka na JB ozalaka na ba Kofi ozalaka na ba tubile ba fali ozalaka na bango obanaka koboya Ferre mais le jour où yo ozwaki contrat et pas na Paul Mutu Beka au sein de marketing et Beka le rosa fanatique ya Ferre tant Beka zwaki option ya ko s'associer yo pour au texte masangana à travers concert à Ferregola nde bokutana ki na Ferre et c'est le moment où ba Gaulois ya Kinshasa na international ba adopter yo na biso ya province to adopter yo adoptation to adopter yo to pesi yo tout to rendre yo célèbre même ba émission zo koleka na télévision ezalaki célèbre koleka na YouTube ezalaki célèbre mais lelo atozo leka zo ki koloba ezasuna célébrité to poni parce que ba Gaulois ba pesa ki yo po ba pesa ki yo gaz ndenge yo négliger leader na biso Ferregola pendenge moko carrière na yo wana ya marketing ekiti komi na se komi trop bas alors boye baratant bozoli na ko se séparer na moto loko se séparer na moto ndenge ya bien ko se séparer na moto te pona ba sentiment ba plaisir peso se séparer na moto ko yaka te ko finga ye soko yi ko finga ye yebaki retour e ko zala mabe pona yo yango retour lelo e ko mo sala yo bo ko kende na yo 4 mois après Ferregola ba futi ba nyongo na ye jusqu'au bani ko réclamer participer na kati ya mbongo wana au monte ki yoza perdant Ferregola za gagnant yango na vie ba wela kate ndeko bimana esprit ya ki wela ils a conseil pour na kindingu te za pona bato nyonso soko dingo se séparer na moto se séparer na ye à l'amiable ko lukate ou se séparer na ye ou banda ko finga ye banda ko négliger tango banda ko négliger ko finga ye yeba ki retour ndo ko za la perdant moto banda ko seka ye wana ako bima vainqueur